Voilà, merci Nabino Nyonso, vous avez belé, à côté la émission Masolo, il y a des dédicaces, tonton Nabino, tonton Diego, tonton Fraîcheur, il y a eu que la diaspora, il y a Poto, il y a Tongo, il y a Allemagne, il y a France, il y a Bruxelles, il y a Hollande, il y a Suisse, il y a Pesibino, Bambo Théâtre, vous s'abonner à la première chaîne numérique. Masolo ya Congo Télévision. Très bien. Na pesi mote nanga na grande équipe technique au bazar ko compagnie biso na émission Masolo ya ba dédicace ya mokolo mwa lelo. To pesa mbote epai ya Modete Nida balobi directeur général ya technique ya Masolo ya Congo Télévision. Modete Nida tonton Fraîcheur apesi yo Bambote ya to, to peut savoir Bambote na biso et pas il y a mon réalisateur privé, autrement dit Monsieur tonton Chris Mobali ya moi si mon corps, tonton Chris Okonda, tonton Chris Okonda mon réalisateur Mobali ya moi si mon corps, tonton Fraîcheur a péchiopé Bambote ya to balobi. Bonne fête, il y a indépendance, bonne fête, il y a indépendance, la diaspora, bonne fête, il y a indépendance, pour fêter 65e indépendance, Pessimino, Bambote ya trop, très bien, Masolo ya dédicace, bandi, Awande, Tobo Rabat. Masolo ya dédicace, ils ont une mission. Il y a des dédicaces, on a topé Sambote Nabiso et pas il y a président de la République, autrement dit président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, topé Sio Bambote ya trop, topé ça fait Bambote Nabiso et pas il y a Molobeli ya Lemba, autrement dit maman honorable Noberti Matanda. Maman honorable Noberti Matanda Babayobi, bonne fête ya indépendance, maman monko sociale, maman ya orphelin Balobi, maman nakati ya bonzambe, maman azo soutenir population ya Lemba, kaka Lemba te population ya ville ya Kinshasa, maman Noberti Matanda, maman lumière, Lemba c'est Noberti Matanda, maman ya orphelin, maman aza temps en temps, il y a quoi aider, orphelin, atikara orphelin te, yango maman, il faut nzambe apambola yo, abakisela yo, oyo, ezozanga kati na yo, maman Noberti Matanda, maman lumière, mercure rouge, tonton Fraîcheur, apesio, bambote ya trop, to souhaiter joyeux anniversaire, et pas il y a Monsieur Plamerdi. Plamerdi Massia balobi moko y a coordonnateur y a honorable Noberti Matanda Monsieur Plamerdi Massia balobi lelo ngulu na taba ezotumba maneti na film mais to liango na kwanga moko balobi Monsieur Plamerdi Massia joyeux anniversaire oza tonton Fraîcheur na équipe mobimaya ya Masolo ba dédicace et souhaiter yo joyeux anniversaire au botami lelo au komi bébé au komi bébé to pesi yo mota to souhaiter yo motama elamo Plamerdi Massia coordonnateur ya maman honorable Noberti Matanda to pesi yo bambote ya trop to pesi bambote na biso et pas ya monsieur mon boss autrement dit mon boss monsieur Moïse Mboui. Monsieur Moïse Mboui balobi, Monsieur Moïse Mboui, futur ministre ya communication, Monsieur Moïse Mboui, futur ministre ya communication, o yakoboya yango asa mokili na ye po tonton Fraîcheur déjà alobi yango topé alobaka yango. Très bien. Topé sa bambote na biso et pas ya maman ministre, maman Aziza Mounana, ministre ya affaires sociales, maman ministre Aziza Mounana, tonton Fraîcheur a PCOP, bambote ya tout, to pesa bambote na biso et pas ya maman gouverneur ya Lualaba, c'est-à-dire que boss na biso azaki na Lualaba, ba image ya kipe total ki en direct na ya masolo ya Congo.
nenge maman gouverneur ya Lualaba maman Fifi Masuka Saïd maman Fifi Masuka maman gouverneur ya Lualaba balobi Lualaba neti kaka na kati ya Potoville balobi maman gouverneur ya Lualaba maman Fifi Masuka to pesi yo bambote ya trop balobi grâce na yo nzamba pesi yo bo capacité intelligence sagesse ya ko komisa Lualaba ndenge ezokoma lokola na poto to pesi yo bambote ya trop to pesa bambote na biso epai ya honorable Socrate Mubengai honorable Socrate Mubengai na ya assemblée provinciale to pesa bambote na biso epai ya prophète Jules Mosanga balobi bana nyonso bandeko nyonso ya génération Josué dans une organisation il y a 7 jours ya retraite 7 jours ya retraite o ibandaki déjà na mokolo ya dimanche mutu nyonso yaka koluka nzambe ya prophète Jules Mosanga prophète Jules Mosanga topesi yo bambote ya trop na bandeko nyonso bandimi nyonso ya génération Josué tonton frère apesi bino pe bambote ya trop topesa bambote na biso epai ya prophète Pexi Makanda Samuel prophète Pexi Makanda Samuel le surnaturel bana ya arche de victoire charismatique tonton frère apesi bino pe bambote ya trop topesa bambote na biso epai ya communicateur privé du chef autrement dit maître Dieudonné Kaninda tonton frère apesi yo bambote ya trop pe a souhaité bonne fête d'indépendance très bien topesa bambote na biso epai ya maître Devenguma na kati ya Bruxelles tonton frère apesi yo pe bambote ya trop topesa bambote na biso epai ya madame Gisèle Bilinga na kati ya Bruxelles tonton frère apesi yo pe bambote ya trop topesa bambote na biso epai ya madame Virginie Singaloboko autrement dit la patrona na kati ya Bruxelles tonton frère apesi yo pe bambote ya trop topesa bambote na biso epai ya madame Louange mwana ya États-Unis ya Tongo madame Louange autrement dit lumière d'or maman Mokonzi l'international madame Louange na kati ya États-Unis mwana ya États-Unis ya Tongo tonton frère apesi yo bambote ya trop topesa bambote na biso epai ya mon ami autrement dit mon ami mwana ya États-Unis ya Tongo balobi mon ami Balbizarre Balbizarre mwana ya États-Unis ya Tongo ya azwankanda Tongo tonton frère apesi yo pe bambote ya trop topesa bambote na biso epai ya mon papa autrement dit pasteur Lelo tonton frère apesi yo pe bambote ya trop topesi pe bambote na biso epai ya maman pasteur Lelo maman pasteur Yvette Lelo tonton frère apesi yo pe bambote ya trop topesa bambote na biso topesa yango epai ya Maître Rico Batista na kati ya Luanda na kati ya Luanda émission de dédicace excusez ezokoma na suka TV Zangonga après nga makambo ya kotia pe eza ebele bandeko mosusu baza wana mpona koprepare ba émission na bango émission ya dédicace tozo chite mwa muke voilà mutu nyonso oza na posa tonton frère alobela boutique na yo eloko no moko songo pakala o salaka contacter numéro o bozomona ngo na bande de l'écran numéro ya tonton frère toko solola tokobeta bakati
topesa bambote na biso epai ya batu nyonso oyo bosepelaka na émission masolo ya badédicace toto frère alela bino ya trop ba bonne fête ya indépendance toto frère alela bino ya trop très bien. Excusez bandeko na ngai tokotinelanga tunga koskoso ba grippe yo ebikaka topesa bambote na biso epai ya topesa bambote na biso epai ya la fille internationale balobi mademoiselle Rebecca Mayala tonton frère apesi yo pe bambote ya to très bien. Émission de dédicace esili aussi sabongo te santo remercier grande équipe technique wana topesi ba merci à to epai ya Modete Nida topesi bambote ya to topesi bambote na biso epai ya mon réalisateur international, autrement dit Ndeko Chris Okonda mobali ya mwasi moko madame Ange mwasi ya pembe mwasi ya zanga tache mère topesi yo bambote ya to émission ba dédicace ekomi na suka esili soko sepelaki na émission ba dédicace tapoter partager ba vidéo salela biso ba commentaire ya musuni ekosala bien yo soko zo benga te toto frère pe moya bwa ko ezate pozo benga te mukoza na posa libanga benga toto frère akoza wana pona koyamba yo pe pona kobwaka yo. Merci tokutani na mikolo mazali koya. Très bien, au revoir.